Viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Fachi au pouvoir, viva! 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour. Vraiment merci. Et ça l'a bien. Na batonga bosse to okutana. Et le président. Moi, c'est un peu ce côté dans mon thème. IDPS à opposition, il y a un côté IDPS à pouvoir. IDPS à pouvoir, il faut moins sourire et côté dans mon tout. Le longtemps où le président Gilles Aoloba a commis na mitu kami balé tika yé tata. Et ça y est, a mérité à cause yango. Tozo tembo la ba 5h makolo. Information na téléphone na ya RFI. Tolongana banda na kati toya na mola kulu ne sont menacés. Bon mutabo soka sumi tukami balé mabe américain IDPS FIFA yaya na oyebisa yo vérité bisonyo sotoza ba combattant ya mais bisonyo sotoza pendenge moko ba yekoli nyoso Yesu ba koma ba livre te na kata Bible mais bango nyoso ba yekoli ya Yesu. IDPS viva na katsa le 12 soki pa ke ya bendi misatu Pierre Jean na Jacques akena bango mupa mais bango nyoso ba yekolina bonga tiki misusu pona ni okotuna ngulu champion IDPS viva c'est ça tosana motema mabete presa soit ke potoyer merci. A qui qu'on accède l'ongina biso ba parlementaire de Libanda sans formal. Président Gilles Namutuka ezo salanga kitoko. Ona mona kanenga zotambola makolo. Président yebisaka batu to sto lukambonga tikenga na yo. Oui. Yo kanisinga mna kofuta ngana kanisi yo mtoko futa ezate. Makata transport ezate. Merci. Sans formal. Bon le longtemps sous mutazo mona boya zo mona kaka afinga. Mais babiloko musuto moni to sali pona mboka oyo. Ba famutu muso asalate. Président futa pia kanga pepia. Yo kanisi yende mtoko futa. Yo kanisa ngoko. Mais ça fait que telle habite bo kitaka. OK. Il a pas si FIFA. Et les loyaux sont comme on y mutuna mutuka au fingi. C'est que personne s'en mais merci. Voilà. Peuple congolais Tommy batte la Covid de Sali. Oui. Na kosenga na bande konabiso. Soki nkolo kosunga biso à partir de lobby lundi kosanga masque na yote. Une façon ya koto sa vision mo konziamboka. Toto sape oyo mboke zo senga biso na kosala. La charité bien ordonnée. Donc Tommy Baté. Le kola na bandi na likambu ya Covid. Na lingaki na simba désordre. Oyo zo salama na aéroport pour na problème à Covid. Ya bandi ko na biso bazo utaliba libanda. Le lobo yeba ka musalo ba président Gilles Basali. Le 98% ya diaspora na sima ya mukishi. Voilà, sans format. Yaya Congo apesi mibeko na ye. Soki ozoya na Congo apesi une semaine. Ya mutasa la test na ye ya Covid. Mais bande ko bazo sala ngota msu 2 jours, 3 jours akitiawa. Mais bande ko wana wo ya biso bazo utalibanda bazo nyoka na aéroport en Chili. Na Belgique, exemple, test à Covid de ça, 46 €. Alors, ce qu'on a dit, c'est que le lombango, comme à 126. Alors, Moutasali test le loto ça, vendredi na Tongo. Moutasali yango mercredi. A joué avion jeudi à combien awa basa ko exigé à ça encore test à Covid. IDPS viva. Combien? 45 €. Et comme il contient ma kelele la bande qu'on a vu sur Balibanda, tout autour il y a mon konzamboka. Yango toko senga na ministre na biso ya santé à s'expliquer. Ma kelele c'est bandi. Talangana yebisaka batu, président Gilles a télémi. Biso za ba fana batute. Biso c'est le Congo. Donc tango yoki masamba kino na bengi président Gilles.
ndeba politique au biso tolingi. Et ça te que ce que problème la présidence, aussi problème na Moussala Gilles. Yaka moi ça moko eza to banda pe ko simba ngo bandaka. Donc benganga tango ça likamute, o féliciter na Moussala nanga, o chelo boko pesi dans lobby mais merci. Donc excellence c'était batu babandi ko ima na likambu ya Covid, ça c'est un. De deux, tracasserie na aéroport international ya Njili. Kuna salité na désordre. Eso yeba na tena nyasana nani. Il dépasse FIFA. Ba conseiller veya tozo tala bino politique ali sur likolo ya lisu. Oye sa intro tokobele la yango. Tokoya ko sala émission na aéroport en Chili. To tuna bandeko basoya na bandeko bazokende. Nini eso le kakuna. Checking sur le plan national, Naoto Kene Mandaka, désordre. Sur le plan international, n'en parlons même pas. Bon, Bambongo et Sokot en aéroport. Bozo c'est la Fachia en aéroport. Asala Boya Bongisabika, Asala Zongisawa. Mais Bambongo et Sokot a du jour au lendemain. Et Sokende Wapi. Le l'autre c'est l'aéroport le plus sale. Il y a monde. Aéroport international Yanji. Il dépasse FIFA. Yaya Tota Labino. Ah, yogi na betia le lobby na poko tindi batuna yo. Yebisa passé qu'il y a na bureau chana. Pas question. Achana se. Na rochana sete. Moi c'est le Congo. Na tomboli ya motata. Emata. Désordre l'équipe. N'aéroport en chilo okuta mutazo tembola na pantala china kata. Nini me yaka na kolinga moko na PC. Mais azo sala ni aéroport. Ma cause a pas infiltré. À cause a pas infiltré. Désordre, merci de konanga. Désordre inutile. Donc ba konsiambo kato sito bandi ko lobela likambu ya aéroport na Covid na désordre ezo sala makuna. Nyos papa tozo kotango. Tozo simba. Pouvoir esa ya peuple, pouvoir esa ya mutute. Bandeko tozo veiller na union sacrée. Tozo mona panta union sacrée et so linga ekende lokola coalition ya FCC na cash. Au lieu baya pona peuple, mais batu baya pona partage ya babo, ya babo. Avant na loba yango nazoko kebisa nanu ba journaliste papa binote ba journaliste en ligne oyo bazokotisaka ba news ya lokuta Moïse Katumbi abiso bopenga parlement na Longwe Jean-Pierre Bemba lobi boye kulutu na ngai docteur Mayela yebisaka ngaleki keba na information ya réseaux sociaux. Donc nous sommes sur le caïcha poto. Information que kobima menga ipe na sotuna na ba communicateur même atabiso moko idepes. Dieu merci le lo quand même que no ba président Gilles Bayali. Voilà. Bande ko chinois Bayali. Ba Dieu merci Bayali ba chole Bayali. Oyo quand même to sa musala. Menga pe na osenga na bandeko. Soko yo ke lo komo ke lo bani pona leader na bino. Bobi mabo de mentir ango. Information moko ya utotambola musitu bakangie na poto. Lukuta. Yaya, aluka kya salange. Abomba mapota na kobima baya mbaye lokola Yesu Masi. Lukuta. Na koti na tuni vie lobi pesa za lukuta. Vie na beta lobi beta ye. Mais eloko to kamwe même ata mutu moko te. Na sima ya mvol, na sima la muka, aleka lobake makambo ene za ya lukuta. Il dépasse FIFA. Tozo veiller na union sacrée. Adhésion ya batu président Gilles, c'est bien bon. Mais batu musutu na biso pe na posa na bango te. Mika itoza na posa na yo. Entraîneur à sa sali recrutement sa kangi équipe na ye. Mika yo yeko sala ni nakoya
n'a créé plateforme au soutenir mon continent 2023. Yaya, au sauté même na IDPS. IDPS FIFA. Na lobaka na bino awa Fachi c'est un homme d'État. Fachi a son n'a même pas 2023. Mais Fachi a son n'a nous le paix. Fidel Kamera Kangami, Batu Balobani. Facha amibeti masasi na mako mutaniaka pesa essaye wana na maka est-ce que les lois ça toi saka kunate ngelo ba ke Fachi c'est un homme d'état. Fachi n'est pas un homme ordinaire atalaka d'intérêt. Donc union sacrée salami bosibo yoki mamba 2023 na munoko mukonzamboka idéologie à union sacrée l'homme congolais au centre de Nyonso. Bon, Yom Bikai, Yaya Tika na beta. Sikoyo Yom Bikai oye na idéologie que osa la cofondateur ya union sacrée. Tala Bikai, bongisa mutuna. Bosala kaba cofondateur ya FCC. Bosuki na Kabila wa. Basalini. C'est pas Kabila boya koto. Basalini. Bikai. Yo cofondateur, bongo secrétaire au Tchena, Nani. Bongo vice-président Union Sacrée au Tchena, Nani. Bongo relation publique au Tchena, Nani. Tala Mika Ifanda qui? Kimia. Il n'est pas si FIFA. L'union sacrée c'est l'indoussa. Yamokonzamboka Yemoko. D'ailleurs, na kate union sacrée, composante à part organigramme et ça moutou. Le chef de l'État Moukantombolo. Et ça composé dans 4 autres formes politiques. Ensemble. Aussi MLC. Aussi Koto FDC. Nebatu basali force pour soutenir Moutou. Yangoto yangote. Siko yo tango yo chéri Moussenepo. Chéri Moussenepo. Moutala mer mais. Ombala. Et Pongala Tché. On a tête la kema fou. Akosana au boulot t'es présent. Il faut ça non à quarantaine. Il faut tout checker la mer mais. Yangoto yangote. Asala na on a quarantaine. Yeto ko pesa e musala na 2023. Aya ko expliquer peuple congolais l'article C. Le président de la République reste enfant. Jusqu'à la nouvelle Okotuna Nkou. Yaya, chéri Moussenepo aleke pande konanga sango moko. Tombola maboko yebisa sango mokonzi mbote na yo. Yani ngaka soka yambinga na lobaka yaya. Aleke pa sango moko. Akeko lobalobi même il peut perdre. Le col à sa majorité, Bakoko y a peine union sacrée et permettre primature et de me prendre à Bango. Nangaki na yebisa. La yatika. Na loba na bino. Menuisier. Oya yokoli musale pa tata. Na oya yekoli na 11e mili. Oya 11e mili akoleka ekara na pa. Mais oya yekoli na palais et pas père. Akoleka étudier yen pepe na musa. Na musala. Poata na 21h tata koyebisa yebeta kiti wana se. Wana na yen pepe batime seka. Ekamana. Il n'est pas si FIFA. Si quand biso bateau bobenga kabasoba, ba président Gilles, ba président Son, ba président René, ba président Miyake, ba président Chole, bateau bobenga kabiso ba bololé. Nga siko na zopesa chéri Moussenepo cour. Na yebisa Moussenepo. Ayebisa ngai. Na élection il y a le 30 décembre 2018. Parti politique nini ebima majorité pour babimisa première ministre. Ngai bololé. Moussenepo mutamayele. Le lotanga olo ba PPRD ba longwa baya na union sacrée lokwa ba majoritaire baswa. Mais tango salamaka même ata awa.
quel est ce parti où il y a majoritaire? UDPS viva. Viva. Tozo yebisa Thierry Moussene pour battre la Kimia. En fait, tant que tu as na union sacrée, tu n'as pas fatigué. Tu na union sacrée, tu as tout autour. Il y a idéologie, fachi azana ya na yango. Idéologie fachi azani ne za l'homme au centre congolais. Au centre de tout, pardon, merci. Voilà, c'est ça. Donc ne pensez pas. Le long mouton ya koko sana longwa union sacrée. Pour le loka kenda yiko lukasu yangote. Yaya peuple au zelo libanda. Pour union sacrée. Et sa dernière rempart ya paix, ya peuple. Moutako sayote. Oh bisoto saboye. Ngai pe na ana cahier de charge na ngai. Non. Moutou moko pesaka mukonzambo ka ide wana sate. Yaya lelo tamba journaliste union sa réseaux sociaux baso koma. Baso loba. Tolobaka yango na 2019. Bozala kao. Félix Akanga Kabila. Bozala kawa, Félix Apanza Parlement. Bozala kawa, Félix Abengana Vital Kamere. Bozala kawa, Mutuna Mutukoloba. Donc c'était une façon. Il y a beaucoup de safati na autoroute na vitesse ya te. Le lo Kabila plusieurs ciels ouverts toté. Mais elingelo bakena muto gagner bitumba te. Yaya de ring a mené qu'un match. Maintenant, nous match est sili. Au moment où le bisoto sont tardé, au moment PFCC, ensemble à Bandoki, Baoulou Kapé ba stratégie. Quand on y a la mouki, à lobby, pétition fait salama, balimogé bureau d'âge. Tala, la zone banapino, on fait ça car respect na ba chaîne. Batata nanga basalia ba yaya basaba ninga baleki bayali. Bon, quand on y a, on a passé Guilin Andimi pétition na yo. Bureau d'âge Sani. Bon, tant que vous avez voté, qui est encore le plus vieux à part Mbosso? Mais ça, Banani Basaba na mitié, na ba député, car honorable Oya Monsta Mobilité. Parce que tant que vous votez, vous votez Banani. Bangote, bangote. Il y a tel professeur université à Bousso. Yango moni bakenda ko komisa Kabila docteur en droit. Docteur en droit, ok, bon fantastique, Matoni. Alors bien, j'ai chuté une bouche de la relation bilatérale. La relation bilatérale doit être chutée. Attends, moi, on a l'école primaire, à quoi on va faire ça? Docteur en droit et au Boumaba. Il dépasse FIFA. Il dépasse FIFA. Non, au sommet, on a les lots batou. Bobanga te po ezalaka passer nana pesi yo mouchoir leki. Bobanga ka pa pamba. Ya shikito place afandi eroyo. Akomo banga leki nana pesi yo. Okufa lelo. Mayele soki momuto pesi yo $100. Tiens mon papier. Bon. Okangi. Ogo pesi changer pesa na franc. Soki changer la okufa. Wale de logique. Il dépasse FIFA. Les lots tant où yo solba, yango moninga passé gili. Naza directement ko interpeller les vieux Mbosso. Poto longola mabunda makambo kende kimba. Alors poto faire asseoir bureau définitif. Makambo pe kende mba mbangu. Yango te. Il dépasse FIFA. Pour comprendre que bato bayaka basa la politique. Nsamba longoli bango apesi yango epai ya bato balaki tina te lokwa babiso. Donc ndenge tozorangao bato musu na musala na casque na mato ya zotala Gilles aotala passer Gili mutu musu na mbeto aotala nango po ase soulager yeba makamni ezoleka na mboka. Yango tozosenga même na ba communicateur à chef de l'État na yebisaki mokonzi fo changement. Consultation salami na mboka et salama pe na présidence. Ba misu ba longwa biso pe toko. Nani a yebite que communication présidentielle est foutée. N'a pas ça yo élément. Mon konzamboka ke Belgique à ça l'interview na ba journaliste congolais, alors c'est inacceptable muta ça la plus de 2 mandats.
n'a pas stress, il y a la pouvoir, la nuit est courte et la journée. Batouba Longoli plus, Balobi Moukonzambo Kalobi, c'est difficile, t'as ça la deux mandats. Et où étaient les communicateurs? Il y a le président de la République, Batoba Matakabazion. Ce qui va remplacer Gilles, à un niveau, à la matière. Bon, Bino Batouba, à la matière, nous salani ni bosalikou. Il n'est pas si viva. Nayebi Sabino, ONG ya Women Watch ya Américain. Et où tu as publié un rapport que droit de l'homme est ça respecté que n'a pouvoir à chef de l'État. Pourquoi? Ba marche de Salami, Oyo ya Makambaron Sar Malonda, tout ça. Women Watch, le locaux tout na Kalev. Droit de l'homme est ça na Congo te sate. Koyako tout na ngate tout na Kalev. Tout na Alexis Tamboué-moi. Akeiti plus loin. Ake Kolobalobi même à ta arrestation Vital Kamere, à ce côté yango doute. Pourquoi? Mais Vital Kamere, ceux qui te chayent mon pansi, bongo kombenako. Oh le loi comme Selemba ou nase. Panzanteke. Ah maman tika beta ko. Il ne pas si viva. Vital arrêté. Rien qu'un programme à 100 jours. Na branche moko ya ba maison préfabriquée les cambasso de moutango to ba fungula te il est pas si viva OK plus loin olobi représailles salama mais yo sakuna na Amérique makambo yo yuti ko salama na Capitole pour na Donald Trump batu ba kufi na kata Capitole donc eza lokola mutakufi na palais du peuple bolobi ni il est pas si viva le lo yo tangu boso critiquer Bolobi que les journalistes en ligne basa laisser baso critiquer chef de l'État. Mais il y a un politicien ici, azo finga Moukonzambo Kapatin, a finga chef de l'État placebo. Il est pas si viva. Ba combattre il est pas ça la cani pour basa la calciné le 16 septembre 2016. Basa la ni. Mais les lots faillu le yawana Sophie, azo finga. Il est pas si viva. Peuple congolais soutenant Fachi. Oui. C'est notre sang, c'est notre frère. Toba Telaye, c'est le seul espoir lelo. Oh le peuple congolais soutient la montée. Mais tozo senga makambo ekendemba mba. Et permettre la réalité au peuple Zoluka et Salama. Mais condition ça moko. Tout ça la réunit tout autour il y a programme. Il y a chef de l'État, pas par rapport à Fachi. Toboyi Makambo Genève et se répéter dans l'union sacrée. Batubake Koluka candidat commun de l'opposition, mais sans programme, où le président a Rotamou Salango Kenkena. Toboyi Makambo et Salamaki na Nairobi. Il y avait qu'un chef de l'État, Yop chef de l'État, un premier ministre, mais avec quel programme? Toké ko information, Tokabie pas Mbanda. Voilà. Il n'est pas si viva. Le Loboyoka ministre Chelina Lobby à sa porte-parole à chef de l'État pour l'Obélaï. Tout ça c'est la coalition. Boyebi Toboyi erreur, il y a FCC cash. Yokouruma 65, Nga 35. Or la coalition c'est quoi? Et Ngelo Baka et Loko ya yo et comme il paye ya nga. Il y a tant d'actes des apôtres chapitre 2. Au moment la coalition Zanakati, Bible le Bible y est kolibane ko chabilo ko na bango nyonso ensemble. Coalition. C'était la coalition. Oui. Mais quelle coalition les lots? Moutazo et la part à gâteau, mais tout ça la coalition. Quelle coalition les lots? Président Sénat, na assemblée bazoyo kanaba balongo la Mokonzamboka, mais tout ça la coalition. Quelle coalition les lots? Adversaire a fini la chef de l'État, mais bateau basé la coalition la chef de l'État, silence radio. Quelle coalition? Politicien. Il dépasse si viva. Yango les lots tolingi la union sacrée. Partage à posteté. Mais Batubaya na idéologie. Donc, ce qui X a causé la présidente assemblée, et ça la MNCT, et ça la IDPST, et ça la Boyete, et ça la Foulania comme président assemblée, a respecté le programme. Yamukonzi Yambo.
UDPS viva. Viva. Alors yo député oyo sali moi kombo mikolo peuple abetelaki yo maboko na kotuna yo eza na ba député basala avant yo oyebi ananga Sakari Baba Baswe akota na fimbu na pa na parlement oyebi le mannequin du parlement kulutu nanga Francisca Kalombo voilà. Donc moi succès ko sayote na gouvernement oyo koya neti nga passé gili na ba ministre ya UDPS pesachi basale le côté ba konsa parti basenga ibango 70% ba combattant ba kota botu na tokota basi ba kusana bango ba tshana baka na ba cabinet allez bango nyoso liba yango moni lelo tozana ba besoin ya ba ministre lokola ba Marie José Ifoku boyebi mama wana oya loba lobi même non faut soutenir Fachi asa beti nyama abuki lokolo moko etikali makolo misatu olie totika ebongo bisusu ko tochaye maboko abuka makolo na poto sala bien. Est-ce que maman Marie José Ifoku asa membre UDPS idéologie ya mboka lelo so ba pesi affaire étrangère mabe UDPS viva. Viva. Peuple congolais soutenant Fachi. C'est notre sang, c'est notre frère. Congo et Kolonga, c'est notre terre. Le gars par nous, ça y est. Yaya Tokolonga. Merci. La justice quand même, Moussalo Ezo Salama. Et dit qu'apeine du riba, Bawo Moussoupé Basalia, Bakokota Makala. C'est ça. Voilà information. Oh Nayaki n'a partagé na biso na tongo. Makambo Zandu, peuple Moutaza souverain. Touti koleka na confinement. Avant gouverneur à ville province à Kinshasa sa décision. Il fallait ça la biso rapport. Il y a confinement Zandu Kangamaka pendant ce qui combien de mois. À Salakani, voilà. Et les lots dans la Sokanga Zandu. Zandu ezobat au moins 25 000 familles. Selon statistique. 25 000 familles. Bakobi Kandengeni. Attention. Okoko sa lokolo zana mo konzino kozana mo konzipe bato bako ima libanda bako mona gouverneur te bako mona chef de l'État. Donc tozo c'est là rapport ese yokani to c'est la mokonza mboka a décidé puisque o esa année mandat mokonza mboka eba janvier 2021. Peuple congolais merci. Samba batela bino kimia na mabota na bino année o esa la année ya kimia. Merci président. Champion.